Bonsoir, ba maman autorité, bana membre. La Chine populaire, mais à fashion dans un jardin, il y a des pommes de terre. Na lobaki na bino na lona ki na misu na bino. Nazo pikola pe na misu na bino. Bo mona nazo pikola pe na misu na bino. Yango wana botala. Awa nazo pikolaka. Nazo pikola ba pomme de terre. Eh, ya minene. Ya vraiment minene. La Chine. Mais na aussi ça moulongo te na ezwango lobia. Eze belé. La Chine ba pomme de terre eleki belé. Na o memela mwana nanga mwasi ba pomme de terre. Botala. La Chine, la pomme de terre, eleki ebele, hein. Emela dona, oza ndako, na ya otikela mwa ba pomme de terre. Adona, boza musika bomelaka mai, hein. Bomelaka soyi. Emela dona olia pomme de terre. Na mileni monje yo bomai nga na nzala lelo botie bokezai na restaurant yo na mama Odette na Elisabeth bolie botinde inga ka ba photo wa gentil te mama Elisabeth monje na mileni monje ma mileni monje mama message no epa mama na azo yoka o lisusu te azoyoka o lisusu te o oza wapi bandeko pani etondi ya me mabele ye makasi ba pomme de terre eza na kati. Nasuki lelo awa na oya ozwa parce que eza ebele na osisa journée mobimba te. La Chine botala pani etondi nasuki wana la Chine à vendredi. Bisous à tout le monde, hein. C'est Mère Fashion de notre officielle. Bomoni jardin. Bilanga mama fashion ebimisi ba patate. Patate ezali mbala, ba pomme de terre. Patate douce te, hein? Pomme de terre na lobi, pomme de terre. Na bilanga mama fashion. Ciao.